Kimbangiste azela tête au pelisa moto na moka pour yawangana. Il est grand temps à l'écart à témoigner. Biso de sali ba recherche na biso privé. Tout le monde qui a dit massambe la rana ACK église yanani ya mukuna. Tozo tumba yango. Lokola bino bokoti na mboka lokola po bolandi kanyaka. Tozo landa biso na bino. Tozo regretter basa na nzap Kimbangiste. Longola makambo politique. Landela makambo o nzambe babaki ya makambo nzambe. Tika makambo politique. Landango peuple azo souffrir. On essaie ya mboka na biso, eza biso. Eza biso bato ndimaka te tozala ba congolais. Nzambe asali ke noto bota na banani ba congolais. Il faut to vivre pe na fortune na biso ya Congo. Mais comment se fait-il individu mo va fandi soki wa ba fandi wa bien à s'imposer pour que biso to ba souffrir? Non. Kabila atakutu Kabila oto bengaki étranger. Azalaki na tribalisme mais le moment ya Félix tolobaki d'abord peuple. Peuple yango tozoba wapi baluba nyonso bazi comme RDC et comme nyonso ya baluba tozoyeba te Fati soki akoki te alongwa na pouvoir soki akoki te alongwa na pouvoir soki akoki te alongwa donc mboka tozobike na ndenge nini tozoyeba te RDC toyoke na ndenge nini seni ya mbala oyo okita omata ezate poto banga monsieur Félix pour azawana na benga président na benga monsieur Félix pourquoi pour aza pour ngai personnellement na bi pour ngai opinion na ngai aza président IDPS toko banga yete pour azawana na bakuluna baté ko za derrière monsieur Tiombo ko za derrière monsieur Kabuya ko za derrière monsieur Jean-Marc Kabundu baza ba inconscient eloko basali botika kotanga kombo état de droit botika kotanga kombo liberté d'expression lokuta bandeko mama journaliste o ezali rebelle te moto va préparer yo préparer rebelle contre qui mais Kabuya on préparer rebelle contre qui moto bata tolo que non le peuple qui nous avait voté le peuple qui nous a voté quel peuple on doit promettre on s'est rebelle contre yé on doit la kake on bomba ya mandoki quel mandoki yo mais Kabuya quand on était encore dans le rassemblement yo zali mandoki yo on mise sur le mandoki na moloko na rassemblement et sur la kaka biso que non on peut passer ba militaire il dépasse mandoki na moment rassemblement kaka lelo nde tama nommé mais c'est Félix il est nommé par nommé il est mandaté par Kabila. La question tourne nana lo baboye nalingi nanu na s'adresser na population congolaise pour bayoka mingi lingala nalinga lo baboye seni ya mbala oyo okita omata ezate poto banga monsieur Félix pour aza wana na benga président na benga monsieur Félix pourquoi pour ngai personnellement na pour ngai opinion na ngai aza président IDPS toko banga yete pour aza wana bandeko oyo les 6 confessions religieuses ceux qui baza ya solo basali ya nzambe faut baza na souci ya peuple na yeba te bakena ko sa na église nini bate ya biso makamba buso ba bia lukuta mais c'est ka dima elo na zo lexana nous confusion na kati na bango soi-disant aza mutu ya Kimbangiste boyi Kimbangiste aza mutu Kimbangiste ata Kabuya te to bandi na Ronsard Malonda babobanaki nsima ya nini ya Kimbangiste na nsima ya moto kopela balobi aza mutu na biso te awa lisusu kadima bazoboma na nsima ya nini ya Kimbangiste azela tête au pelisa moto na moka pour yawangana. Il est grand temps à l'écart à témoigner. Biso de sali ba recherche na biso privé. Tout le monde qui a dit massambe la rana ACK église yanani ya mukuna. Assemble na ACK na église ya mukuna. Quand dit mazamu ta Kimbangiste te. Mais Kimbangiste ye moko. Ce qui a son danger te na nina yebisa ye muta Kimbangiste.
représentant ya Kimbangisi so mona danger te ko candidater no ba église na za minene e ko tika ndenge wana biso tokokweisa yango na lakisi otalanga bien tokokweisa yango. Il est grand temps de démentir que non kadimaza muta Kimbangisi te toyebisio tolembi na sens nini na ju photo na ngai ya 2001 na tie yango wana nazomitala na ju photo na ngai ya 2021 nakangaki dimanche passé natala boye mwana na ngai azotuna nga papa eza yo mwana na nga azotuna nga papa oyo na répondre nini pour te dire que non ndenge nazalaki na ndenge naza lelo naza différent cause wana eza nani kaka bakonzi ya nini ya mboka on a quand même étudié na une session d'opinion internationale on a quand même étudié. Je ne veux même pas m'exprimer qui nous sommes, bien qui que je suis. Mais nous avons besoin que non, un responsable digne soit à la tête de la RDC pour que la population puisse vivre de leur manne. On essaie un beaucoup de biso, c'est biso. Et ça biso baton di marate, tous les Congolais. Nous avons installé que notre boîte en banani, ba Congolais. Il faut vivre un peu la fortune dans biso ya Congo. Mais comment se peut-il individu à s'imposer pour que les gens souffrir? Non! Non! C'est pas jusque là. Nous sommes là. Là, personnellement, vraiment, nous avons regretté le comportement de Stade Ensemble. Stade Ensemble, vraiment, nous décevoir parce que tu as une église, on a Boussolo. Mais Stade Ensemble, on a l'acceptation Boussolo, on a l'acceptation Lukuta. On a dit dans le lobby. Parce que Boussala Nzambe azali arbitre wa za suga mboka. Donc ce qui a été sifflé, c'est que va problème quelque chose de lié à la solution. Mais le lieu Boussala Nzambe comme bato lukuta pour sa biso au display biso. Quand il m'a wala to yebiete, ce que za congolais to yebiete. Mais to sengina hier adra en tête à sérénité parce que to yebiete. Pourquoi le gouvernement la biso hier Félix président Moluba ba ministre to ba luba hier susu azala moluba to lingi bongo te to lingi atia mutu mususu mais pona ye to boye vraiment Kabila ataku to Kabila o to bengaki étranger azalaki na tribalisme mais le moment ya Félix to labaki d'abord peuple yango tozoba wapi baluba nyonso bazi comme RDC et comme nyonso ya baluba tozoyeba te Fati soki akoki te alongwa na pouvoir soki akoki te alongwa na pouvoir soki akoki te alongwa donc mboka tozobike na ndenge nini tozoyeba te RDC toyoke na ndenge nini atika pouvoir alongwa na moto batieli biso ngamona za exemplaire ezalaki na moto ngana yebaki c'est un cadre balongoli ye baremplace moluba toutala nanu mboka oyo nyonso te komi ya baluba toolala toolamuka un jour yebaka ntongo etana mutu na mutu aluka nzela kokima tozotala yango apres tozotumba yango lokola bino bokoti na mboka lokola mpo bolandi kanyaka tozolanda biso na bino tozoregrete basala na Nzambe Kimbangisi longola makambo ya politike landela makambo oyo Nzambe babaki ya makambo ya Nzambe tika makambo ya politike landango peuple azosouffrir peuple azonyokama trop c'est trop tozotala sikoyo bino tozolala tozolamuka tozozela bino obenga bokula ngala bengo kano otuka kopesanga maloba na pesa longonya pe nayo otiki ndako yekameka kati nisika oyo po ke tosala émission nga na yo nalingi nayebisa bayi congolais bo mpe nayebisa bataliban bato ya UDPS bato baporte ata changement moke te na kati ya mboka na biso bayi koporte nde tribalisme bayi koporte dictature bakosa bato siloga apambala monoko o te état de droit bazoye bango te babatika baza noyo babandi ya bakuluna batiki kozala derrière mese Tiombo kozala derrière mese Kabuya kozala derrière mese Jean-Marc Kabundi baza ba inconscient
eloko basali botika kotanga komba état de droit botika kotanga komba liberté d'expression lokuta eza lokuta te eza lokuta mama journaliste naza bandingisa ebele nakopesa yo ebele nakopesa yo ke état de droit balobi na monoko eza slogan ya pamba oyo liberté d'expression eza slogan ya pamba Jacques Ndala bakangi awa te oyo alobi n'importe quoi asali ye n'importe quoi bongo Augustin Kabuya eloko ni alobi devant la masse et puis opinion congolaise bayoki ye eloko ni alobi que non s'il s'agit même pas de conserver pouvoir na bango bakopesa ba militaire idepesa mandoki pour conserver pouvoir bandeko mama journaliste oyo ezali rebellion te moto préparer yo préparer rebellion contre qui mais c'est Kabuya on peut préparer rebellion contre qui le peuple qui nous avait voté, le peuple qui nous a voté, quel peuple? On doit promettre, on s'est rebellé contre eux. On doit la caquer, on doit mailler mandoki. Quel mandoki? Yo, mais c'est Kabuya. Quand on était encore dans le rassemblement, yo, c'est mandoki yo. On mise là sur le gars mandoki dans le rassemblement. Et sur la cannabis, non, on peut passer par les militaires, il dépasse mandoki dans le moment rassemblement. Quand les Londais, tant nommé, mais c'est Félix, il est nommé par nommé, il est mandaté par Kabila. Non, non, oui, bien noté. N'est-ce pas? On commence à promettre votre noté, on passe à militaire, il dépasse Mandoki. Pas pour Nani. Mais c'est le moment, moi je dis pour cocher dans mon tour dans yo. C'est le moment, mais c'est Kabuya. L'insécurité dans la partie est un peu calabiso. Il y a la tuerie jour et nuit. Il y a la tuerie dans la partie, il y a mon yére dans mon calabiso. Boutou encore la moi, mon yére dans mon calabiso, et ça la kimyaté. Mon yére dans mon calabiso, la kimyaté. Insécurité, c'est insécurité. Tuerie, non tuerie. Mais le loyo, on s'en va, puis c'est Kabuya. Kabata mando qui passe au temps, il dépasse. Bah, aussi, à rebelle, wana. Bah, il y a des rebelles, wana. Yo, mando, on doit promettre le peuple quinois. Mando, qui est en on doit promettre que non, on m'a peuple quinois. Yo, Zanani, on a un simple individu. Et t'as il dépasse. Maman, journaliste, au droit de l'autre, on a c'est Kabuya bongo. Koye bisa ba conscient IDPS makambo ko sala ba koye ba te. Alingana bisobo ekeno makambo ya seni et sa distraction. Obi que nous ne sommes pas pour Martin Fayoulou pas pesa biso mbongo tout ça là. Non. Nous soutenons l'idéologie à Martin Fayoulou. Tolingi réforme c'est la seni. Seni a été politisé. Ba une politique ba ko takata senité. Mais l'autre 5 ans ko to 5 ans biso peuple. To 5 ans le lenge tout. Mais c'est tout le montant à l'année limité, na répéta que l'oko wana. Tia makutu malabo kanga tilombo. Na bato na balanda ko na sima. Ba bete la ko jalelo. Yo za na limité, o bana ko senga réforme na kata seni. O bana ko senga eke ba politicien ba ko na kata seni te. Bongo lelo te wa pitata. Ato jaki nommé par Kabila. Papa, to boy ba politicien ko na seni o. C'est la commission ko indépendant. Ba tsa ba indépendant na kata seni. To boy ba politicien. Tout que les pétos sont pas. Papa, à ta babi que non boy. Yo tribi kaka na yonde bazaba mayele na mboko. Tribi na okani bazaba mayele kata mboko. Tribi na ngala bazaba mayele te. Ya ba swali bazaba mayele te. Ya ba Congo bazaba mayele te. Tribi za mayele na Congo ya tribi na yo. Na boko pesa de ta tribi na yo. Yo yebi yo moko. Donc et si que tout le monde imposer bato. Bataka bato tribi na yo. Lokola seni. Papa, tala si mazonga motu. Et ce qu'on witeli a, et ce qu'on commis c'est grâce à Kabila. Grâce au peuple congolais. Nous le peuple on a même mandaté Martin Fayoulou Madidi comme président de la République. Kabila sali tricherie na ye, asali maguya na ye. Mais tala si mazonga motu. Tolingi sénés indépendant, et ça dépolitisé. C'est une zawana, tolotale le toshimele bango. Président Seigneur Makuna, azali peuple qu'on a acclamé. Mais ceux qui ont au peuple qui ont acclamé, biso peuple se prendre en charge. Parce que Satan ne peut pas. En tout cas, je vais vous le numéro de WhatsApp. Je vais mboka to pedi banda mboka ko pesa contribution makanisi. Il y a une stratégie de monter pour que sommet à mboka na biso. En tout cas, numéro nanga zaboy 097 066 41 08 097 066 41 08. On le dit par WhatsApp, on peut bien ngai, on peut à travers numéro là. Nathalie coordonnateur nanga za simala ngai, azo maloba, yepé akoba ko peta tout 7 na les aiko le kanamboka na biso. Merci beaucoup.
bakongomani bipai boso bozwami toluka bosomi ya mboka na biso na 2006 tokamati yango te toye na 2011 toluki bosomi tokamati te toye na 2018 toluki bosomi tokamati te bandeko tokoloba 2023 tozala liso likolo na liso avant tokoma 2023 likambo oyo tobengi seni mwana mayele etre du Congo le président Eli Martin Fayulu Madidi abimisaki plan ba réforme plan wana ezalaki moko ya ba idée oyo ekosunga ekolo Congo pe peuple congolais ekovivre na souffrance maintenant koloba boye lokola Tshilombo ozalaki na IDPS olobi osobunda mpo na état de droit ekota na Congo ke démocratie ekota na Congo lokola comprendre ete yo kamataka pouvoir démocratique lelo na minyembo yango wana batuti na FARDC bakobomana koto bino moko momoni Burundi pano déjà mati na devise ya mboka na bango papa tokela balkanisation Tshilombo ateki mboka kaboli Congo bakongolais tofongola misu baoyo bozali basentimentaliste bandeko bokovivre malamu te courant mai surtout bino bandeko ya Liban bokomona transporte kuna bokomona bamédecin te badocteur bempeye bokokumisa Tshilombo na quel critère nini ekobakisa Tshilombo mandat na 2023 nyonso abomi akoyiba kokata bandeko mituna este Tshilombo akolobela oko te mikala bake bandeko bakufi to décréta ta deuil national bandeko rien Tshilombo akonsidéré président pays mosusu akufa po adécréter deuil na kati ya Congo nakoloba clair monsieur Tshilombo bakongolais boyoka mama na Tshilombo azali rwandaise papa Chen ntango Habyarimana akufaka na Rwanda Mobutu akamati ebembe ya Habyarimana barwandais oyo bayaka wana nde papa Chen abotaka na rwandaise moko nde babotaka Tshilombo. C'est pour cela Tshilombo ali kopesa siko mabele ya Congo na bandeko na ye wana bandeko tozala mobiliser tozala terre Martin Fayulu Madidi po tosauve kolo na bi boito boite oye koyesala nini po na ngai conseil na kopesa tokende na élection anticipée puisque libulu oyo Tshumoli Kabila tikaka ngona se yo vraiment Tshumoli érosion mais érosion wana soko tubelité avant tokoma fin 2021 libulu wana kokota yomo Tshilombo numéro na ngai bandeko ezali 090 plus 243 90 71 31 549 na bandeli plus 243 90 71 31 549 na pesi mbote na ngai na Kinshasa libilimu mfumu bateke bisiko zali mbote na yo mama